Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Tani. Alors mon coco, j'espère que vous allez bien. La famille, tant que yaka awana ba triste réalité, nama solo et comme la kabiso, tant que yaka nango, ezala poto zora ba conseil, ezala poto zora ba 1+. Et loko e comme l'indeko. Attends-toi lobby pe ko komela yo. Eza obligatoire te ke komelo mais koki pe ko komela yo. Tozala mokili o e makambo eza tellement ebele. La famille bokali solo o. Bino bolo baraka l'amour n'a pas d'âge. Est-ce que eza ka solo l'amour n'a pas d'âge? To kali solo o. Eza na tonton Mobwe en France. Azana mwasi na ye. Tonton na mwasi ba ne kara 16 ans. Donc moi bali lelo azana ba 65 ans, 66 ans. Moi si azana 50 ans. Balingana ki bazalaki na bango bien. Bavandaka bien na bolingo na bango. Kaka ndenge ezalaka la famille, mobali asalaka ba business na ye. Ba business ya Congo komema ba container kokena na Congo, komema biloko koteka na Congo. Elo nye ko salama, nzoka na parti ya Congo ne mobali asalaka ba business wana ya ba container komema biloko na Kinshasa. Ndeko mobali un bon tonton akenda kolinga mwasi. Mwasi o tonton na biso akenda kolinga na Kinshasa azalaki femme mariée. Mais lokola sœur wana ya Kinshasa maele lezaki ebele amona ke tonton Mobwe alingiye adrague bakutani balingani bakomi ko vivre nzoka yepa azalaki mwasi o azalaki na mobali na ye déjà. Mais aye ko sala tout ke bakaboy na mobali na ye wana batikali vraiment na de base ya tonton o auti na poto. Comprends? Donc bakomi kozala mwasi en France ayoki sango ke mobali déjà akomi na mwasi. Toye barango ndeni basio bazara mingi na mabala boyi makambo ndenge lekaka na kati ya mabala to santara ke mwasi akomi ko changer mobala akomi ko changer o to benga ba 6e sens ezalaka oui. Et puis ba o ba sambela katoloba ke nzamba sala biso grâce to comprendre que il y a un changement, il y a un changement qui ne va pas bien. Voilà. La sœur, la tantine de 5 ans, Avandaki a remarqué que Mobali a commis bien. Mobali ba langage a commis déplacé. Mobali sera ke Congo, sera benga Mobali ben insolent, Mobali très insolent. Ah, Mobali, moi c'est comme comment que Mobali nanga il y a un changement, il y a un ça ne va pas. Moi si abane ko persévérer na libala ko solaka ndenge zalaka et ko sala ke tonton e ko zonga poto. Tonton e ko zonga poto, tonton na biso na ndaku, moi ça comme ko senti ba solanien. Basola kaka na ndako. Ah, nini basola kaka bona ndako salite zati. Ba mama 5 ans et quelques. Talaka bango, ba tantine moro boye, alinga rapena ko zala propre. Alobinga azajara ba tantine na zara vraiment propre Miss. Na ba na 3, moi na liboso azana 20 ans. Donc na ye makamonde zana na mwana bébé te na mwana ya moins de 10 ans te. Do ba na nyonso baza ya kokola. Donc na zwaka tan ko s'occuper na ndako nanga. Mobala zongi ana poto, ndako ekomi koyoka solanie. Sola kaka mo yuta wab apeki sa même bana na eba kota na chambre na bango pona respect ya papa na mama bana na ba kota ate parce que nyango ko yuta wapi na nyango o tia sola kaka moi si azo persévérer azo zalaka na libala na mais mobali comportement bizarre abandaka ko vana na ndako na poto ndeko apesi solo la sœur abandaka ko vana même na mabo kilo na ye mama ya mobali na ye babandaka ko vana na ndako na France. Mais maman Bokilo pe à son âme asi nzamba benga kie déjà akenda abi bato vana na bango yeba ke motema wana na motema munene na vanda na Bokilo to sali soki 5 ans na Bokilo place moko na kati ndako na zara na problème te et puis ba seme ki na ngai bande kwa mobile na so ba oti Congo ba yaka pena groupe bato pena mwana ndako o mona bakoma na batamo bo ba sali pe kiri na bango detika contre ngai na bana nga o mona na mona comme moi problème na mobali o mona bango basali ekiri azota la ka boelo kwa ndako ezika bite naza mama naza mwasi libala o ezanda kunanga muta ko imposer nga azati la famille abi bavanda ka bongo akoma ko mona que ndenge tozana na poto abane penda ko sala te habite na makamona sozoleka il faut na comme une femme battante il faut na yeba ba valeur nanga il faut na tele mana luka musala abi miss na koma iko na problème bestoma na kuma iko bela na kuma iko konda bat paso isanga mais yozo konda boepwani ngabite ça va tout va bien bat babi tout va bien te il faut lukoye ba pourquoi ozo konda abi miss na kuma na ba souci ko konda soki na kosoli bo mwana o cracher makila na ko consulter médecin nanga tant na consulter médecin abi il faut tout ça là yo makila tout ça là yo prise de sang to yeba qu'est-ce qui ne va pas
nde ba ko sala nga prise de sang baluki ba yo comprendre que na estomac nanga na kuma na problème ya estomac na kati estomac nanga nde na kuma ko sanza makila ezaki dû à souci ba problème ebele et puis ba ko comprendre que e kuma ko liama o ezaka soki komi ko umela ozobeta ngo kara e ko meme biso ba maladie wana eminene wana o bibanda na lettre C. Docteur alobi na foto banda ba pansement babandi ba pansement ba eko tia ba mesh na kati estomac papa makamnyonso bandi ko landela titi nzambe eko sala grâce à kokoma bien. Et puis médecin na alobi que il faut plus faire ça, il faut longola ba souci, il faut longola ba makamnyonso, la vie continue, vie ezali ndeko moi habitanti na bi non miss de miss ne ko mona ke o menga muto na zonyo kwa mela soki lolonga ina kufi ya kova na bana nga non on va na bana te pas ola que déjà infidélité pour mo bana nga déjà comme na makango comme na mwasi na Congo nga na ko tshaka ba souci mingi pona yete na lukai to solola na iba qu'est-ce qui ne va pas mais mon bali soko a changer mon thème soki si ba lesi ni o ba lesa ki na Congo moi o sala autrement exact miss de miss na zwa ki décision ya ko comme une femme forte nengo te ya kabiso oza leki na âge oza vraiment leki na nga musika na âge mais na mona ko na moi ba sagesse na mona ko na moi ba intelligence moko boy en tout cas na adapté qui ndongo lobi ke médier dedans ndongo loba ke moi si fois baba valeur na ye moi si fois telema aluka moi si fois telema abunda pona bana na ye moi sa bunda pona libala na ye mais yanga libala e komi lokola eloko moko ya kosakana papa ya 65 ans a komi kozonge la vie bana mike lokola mutu moi za na âge à 40 à 30 ans lelo batunyo ba koma koluka kovanisa mabala na bango miss de miss na zwa ki décision les docteurs apesinga conseil na ndingi na landa ka ole kinangai na bi non il faut na telema na ke koluka musala na kuma une femme battante na longola ba souci na kuma otala mobile na lokwa ndako ezozika na minute onde to sola no mobile na ba uta ko ba uta ki ko escroquer remorque mobimba remorque camion mobimba ya ba biloko ya ba conteneur pa ke na ko sa ba conteneur na Congo na ebisa ki yenga na zamuto na sambelaka na zamuto na ebi mabete yo mto bala ngai to vana no ana Paris na malamu na mabeto e ba ko bongisa koma yo komo ke na Congo oke kolinga mwasi okomi kolinga basi na Congo ezo nyokola ezo sala mal ezo sala dérangement na kati ya couple na biso mobali na bande ko peksa zo yokate et puis nga na bandi ko sala vie ya koluka musala na bandi musala na komi ko bomba donc eza kwa mobali edenga na minute on to ba miss de miss na zana mwa mbongo na nga ya kosakana te donc na koma penza ko bomba mbongo ya kosakana te et mobali donc mibali na biso ba komona biso to komi ko luka ko koma mayele ko bomba ba mbongo ma mbebelebe mobali komi yo il faut to kabola ba nani andaku ba toka bolanda ku 50-50 makamnyo so andaku ba dépense 50-50 ngabine ok c'est pas grave voilà à comprendre déjà qu'elle a commis battante mobala commis toka boli 50-50 a commis les défis sanga mbongo bo défis sanga bo ngabi c'est na défis mbongo pona ni ngana na mbongo ko défis sa yote miss na commis vraiment na za susu penza na bolingo mingi te na onyo so mobali kolinga basi na Congo ko sala ko nyokola na basemeki awa tamba oya na ndaku ba commis ko sala ba jemo bwena basemeki nanga en tout cas biloko anyoso ezo sepesa ngai souti na activer pena mode ya kakipaka kokolo na bite na boyi kokufa pona tika bana nanga bazana posa nanga yelo kwa nano a comprendre te a continuer vie na ye na minute na komi une femme battante na zana libala na lambela mobali na lambela kaye na sokola ya ke biloko nyonso na sala ka nyonso mais na zarasu na temps ya kokipe via mobali na ngai te o soki nzoto to sala boye en tout cas soki esengi na sala na sai soki esengi na sala te na nga kuko forcer te mobali azaso ake Congo sali ba 6 mois au sala ba 5 mois na Congo au sala ba 8 mois abosa ne kazana libala miss de miss tant ya vana a to vana ne tamsu ina ne to vandi 100 pour autant ki Congo moi si wana na Congo ay beloko moi si ana sala moi sa ko memilanga malade miss na comprendre ngo yebisa basi no so ba onyo ko wana libala ba se prendre en charge ba luka misala ba luka eloko akosala ba koma na ba priorité ba cha priorité na bango ba vie na bango parce que vie ya mutu eza important ba cha ba vie na bango ba luka misala ba luka ba formation ba tika ba souci parce que ba souci bomaka ba se belé awa na poto ba zomnyo kwa mana ba souci la famille liso na biso yango wana ndeko mwasi ndeko mobali toloba o et sala ba papa pasi ba mama ba bongisa
o pesa la ba mama pasi ba papa bobongisa libala eza bitumba te libala ezali dialogue libala eza nzamba che batumi bale po bakende nzela moko to ba kosola to ba ko tchaka na se ba papa bele bazolela ba mama bele bazolela tozoyi ba sous sens bolingo te la famille infidélité ça tue infidélité eza mabe ba papa bo meka ko bongisa ba mama to meka ko bongisa voilà l'histoire na biso que Dieu vous bénisse.